Asani. Tokotana na kati. Bonjour. Mama, toyokana. Malembe, boyoka, sangwa loba. Boyoka. Mbote na bino. Ah, bino bolingi avana numisa eba na toto mala maboko. Alors, ngai na ye mbangu na ye bobanda kini. Nga na ye mbangu awa po bino moko na bino abengai. Me bande ko mususu pe babengai. Yo ndo bengi ngai. Voilà, merci mingi. Toza na besoin ya ba mama ya boye. C'est-à-dire soki likambo ezali bozwa makasi ya kobenga. Peuple azali na ba droit na ye. Peuple azape na ba devoir na ye. Ba droit na yo ezali oyo bino boza ko sala, c'est-à-dire soki omoni eloko eza malamu te, oza na makoki ya kotelemela yango po oza congolais. Oza congolais lokola chef de l'état, oza congolais lokola ngai, lokola gouverneur, lokola commandant ya ville, mutaleki muninga koza congolais azate. Donc ndenge bango bakobeta toloke baza bakolomboka, ndenge yo pe oza mukolomboka. Pona yango wana d'abord nga na pesi bino merci pona ndenge bo reconnaître bo yebi ba droit na bino na bwakeli bino penza longonya. Yami balé tozali na mois de la femme. Na sanza ya mwasi bakoki konyokola mwasi te. Wana eza eloko moko ya lokumu esengeli boyeba. Lelo ndenge toza boye ba mama na biso oyo bino bozali. Biso tokoli na ba famille ya mbongo te. Tokoli na ba famille ya basi ya ndunda. Tokoli na famille ya bato batekaka na tombola. Na bato azoteka makala baboti na biso ya basi ba mama. Misala na bango ya maboko nde tangisi biso ba université lelo totelemi ko abati. Donc bozali basi minene. Musalo bino bozo sala mibali ebele balembi yango. Mais bino bozwi relève ti lelo bana bazotanga ngana zana lolendo.
yango moni bao balandaka émission to salaka mingi na lobaka kaka bolo bana lingala po mwasi andunda yoka na lobaka toujours pona mwasi andunda bao balandaka bayoka yango moni tango bayibisinga ke basi andunda nde bazolela moyena tika lezate po bakolo émission ngala salaka ezande bino yango moni na ye ngai moko pona yoka basi andunda baloba siko tokosala boye po tosala ngo na kimia tokoloba muke nazawa pona bino nde bakolo émission nano na sala émission na basi andunda te lokola bakolo émission ba elelo il faut bango moko baloba siko tozokende bo wela te makelele pe ezala te bakonzi d'abord ba comprendre problème na bino eza nini malembe ti tokosukisa ndenge boza na mama présidente mama yaka bozela to boko betela pe mama sikoyo boyoka ndenge boyoka nde siko mama azoloba toyokana kimia ezala po message na bino yokana malamu soki bodéranger okota malamu te mama balakisi biso awa yo ndo ozali mama présidente kombo na yo nani? Ngai mama présidente kombo na nga Mayingi Madeleine. Très bien. Mama présidente association ya basali bilanga oyo ya awa et bandi banda mbula nini? Association ya mama bilanga bandi na 1995 na 1995 ndebo bandaki yango esika obino bozali awo boyebi kezalaka cimetière na kala papa toyebi nyonso za ezaki cimetière toyebi nyonso bokomaki awa ndenge nini na lisolo eza boye tanto tobandaki awa tobandaki liboso na balabala ntango Mobutu alobaki président Mobutu alobaki ke restitution le manche ntango alobaki restitution le manche nde alobaki basala salongo awa bakata makambo nyonso tu nde tokataka awa na libanda kaka wana bino moko wana biso moko nde tokotaki gouverneur Kabaidi le aye alobi te ba mama ukota na kati kuna bo banda kosalaka po kimia ezala awa po zamba ezalaki ya makasi moko lekelaki te nde tobandaki kokata malembe banda kosala bilanga ba mama banda kosala bilanga biso mpe tokokuta bango mpe awa tocontinue. Très bien. Alors ndenge boye kokoba epusani mikolo ebele na kati ya bilanga awa nde ozana ba mama bozaka peu près combien? Ah, toza à peu près 650. 650 mama bao basala bilanga awa. Na mibali pe baza kosala. Alors bilanga awa bambula nyonso eleki. Est-ce que l'état ta mokolo moko depuis bokotaka na Kabaidi mokolo moko l'état ya déjà koyebisa bino bolongwa na kala mikolo te na kala ise ça kala tito comme l'état na ndayo kolongola biso awate aya ka obuka ka bato basomba kaka awa mais biso batabilanga na la dérange biso te tolongwa awa depuis boye awa bato basombi bato bameki kosomba awa et si salami mbalaboni bato bayebo asombi combien de fois déjà? 6 fois. 6 fois déjà nde bato komekana bazo ya kosomba babuki basomba biso tikala kaka awa bato bayaka kosomba balobi ke bango nde bato basombi bapesaka bino bato bozosala bilanga mosolo po bolongwa to balobaka na monoko bolongwa biso tosombi awa dako bomba te tomona kaka Choprat ndayaka kaka awa wana babuka bango batandako bapesa biso 100 francs moko te Choprat kam ndayaka solaka likolo ba mama base trouvaka te yaki na bato bazwaka te mongo même pas $1 na mama moko yango wana l'état pa monaka ke eza pe ndenga logique te ndenge bazwaka mabele oyo ayaki abuka ki ba mama bavanda kaka awa alors sikoyo lokola lelo bino bobenga ipona lisolo moko tozwa makamula ite pasi na bino lelo ndenge bino benginga boye lelo toza na mois de mars surtout eloko yango nde salinga pasi nga bina sanza ba mama mwasi bakoko saka na ete mwasi aza moto alokumu basi nde bakendai kotala balobi Yesu azali so na nkunda te ba mama basakana na bango te soko lingo pambwama secret ya biso ba africain toyebi kangama na mama soko za na mama nzela ezofungwa eloko na bino pasi ezani ndenge bobenga bolikambo ezani likambo ezali na minute oyo na somoni batolo wana wana batolo wana tomoni kaka po biso ministre provincial agriculture ndapesa biso mikanda abimba mambo vana nanu awa ti leta wana koza mokano alongola bino awa bon tomoni kala mbala moko batole bandi kobeta mawana to tu na o Safricom yes Africom mango akoya ndenge na solo asolo nga leta wana te apesa biso mikanda poto vanda awa bongo siko tokele ndenge nini
Et comme oh mukanda ni. Oh mukanda ministre agriculture ah to vanda awo. OK, OK. Kwa kebisa ki albina burgomestre boy. Ba maman bazali wata 1 cm ko longwate sans que ngana yeba. C'est problème ezali photo ebisa ka burgomestre. On te kene pas burgomestre makamezo le cas. Burgomestre pa ya tali alibi makamezo le cas so comprendre. Te boya na mikanda po ba mama batika ki bango kuna pour burgomestre ayeba ki mabeleza na bato wana. Siko bino boye wa bozo tonga to comprendre. Te boya na mikanda poto yeba soki ndeni zo lekela awo. Mbala mo baba ndiko benganga okene ke sono conservateur mo gaye azo lukayo bo no négocier mo ngabi ngala za kono mabelete ndo bakomi ko benga yo bakomi ko benga ko ba peso kanyaka po yo sundola ba mama ozo mbongo na ndenge na yo ngala lobite burgomestre aza kuna ngala za kono mabelete ngaba tikinga awa na vanda okolo mabele aza burgomestre boke di pane burgomestre pa bengisi bango ba KIP ba lobi biso uchi likolo mtapesi biso ba titre kingandi apesi batangi kombote batanga kombo na ye soko zana mukanda sakombi soki sakombi molendo sakombi ministre ya affaires foncières yem tapesi bango voilà bongo so apesi bango titre ba mama pe bazali awa bako benga biso tepo komina yeba ko déloger biso yango wana tozo comprendre te papa yo mona wapi penza batu baya kosala mosala butu ne tozali awa so tolamuke tongo to okuta babeti mais ne tovandi ba kosala mosala te bazo kosala ngone na 20 na iner bon mosala ndenge sala bazo chana groupe électronique bazo bandaka ba iner 4 heures memeli ba soda loso za kuna na kati kuna na biloko kolia zela nde wango tomoni bon été papa burgomestre abengaki bango bakata misala baya na mikanda soki ezata titre bapesi bino soki pesa ni malamu commune yeba o commune yebite kaka ba mamba zo sutuka ba yebisa biso boto zo comprendre te botika kotonga poto yeba to yeba mikanda ya ministre ya intérieur na gouverneur ya mikanda poto ebande to kosala ti leo tozomona ta mokanda moko te kaka bazo continue kosala bango bakokanga boye yo moko yeba police soko baza wana ba mama na ba police ko simba donc lelo tolo parce que police est menacée bino lelo police zo menacée te mais ndenge bazo tonga wana tozomona ngo za clarté po balibila bango bakata ba na mikanda très bien alors bato yo oyo balobi ke basombi nanu bomoni bango te tomoni bango te tokutana kala mutu moko soki ingénieur ye wana tozo kutana na commune ye wana zo sasa misala très bien merci beaucoup alors sikoyo ba yo posaka bilanga nazalaka na bamba kombo na nani kombo na ngame segalo pasi na bino ezani loba nyonso eza na motema yo za congélateur te bimisa biloko nyonso ezana pasi na biso ezali tokoli na ndunda oyo ba mama basalaka tozalaka na bango donc c'est que pasi na biso ndenge bango bazali ko clôturer wana c'est que baza ko benga na ba mama bakende libanda alors moto sombaka ndako ayaka kosola na bato ya ndako donc molendo sakombi le ministre son excellence falaka ya kutana na ba mama alors bana ba mama ke no place oyo to ko tia eloko boye pona bino to solola ezali ndenge nini soka sololi na ba mama bazui précaution na ba mama ndeko permettre que ba mama ba ke no to tiki po to solola kina l'état mabeleza ya l'état mais yeta sololi na bato na sololi na ba mama te mais bato ba tia ba mama wa l'état donc c'est que molendo a respecter ba mama ba memi 9 mois te très bien alors est-ce que la mama yaka bobando loba moko moko bobanga tengongeza pona bato balimbalo mama yo lingo bakisa nini bon ngai na bakisa boyi to boyi makambo o esalamaki na vijana esalama awa OK tolingi yango na vijana hôpital place ba bomaki mo ezalaki kama bela l'état kaba même au cadre ba soda tenir bleu oyo ba ngande mto bomaki to boyi eloko na esalama biso ba pauvre to zoba kola bana na biso na lolengo nzamba zo sunga biso abele option to za ba congolais bango baza konde baza ba konti po biso to zali so biso to zate ba gouverner te to zo senga boyi numéro na gouverneur de la ville Chantini Ngobla to bandi ko tambola papa semaine momba to salité lobi ba na jeep moko telemi kuna papa ko rompre ma présidente na biso bazo bengo ba komi ko luka ye ba komi ko luka ye et comme un peu suspect yango to zo senga na ba konzi boye s'il vous plaît ba yo ke la biso pe mawa bazo dépendre na biso to dépendre na bango
Congo. Toza moi de la femme, maman Denise Nyakero. Tobelela yo maman osala pe action maman salaka. So bana bazo discuter bazo maman okita po cha kimia. Tozo bela biso na sita sa toza na kimia te. Surtout ma présidente na biso vine comme na danger. Bobo comment landela. Aula la suna ndaku na ete. Boye makambo sala na Congo. To boye loko ana to boko la bana biso na marque na biso ba kita. Ba ko indemniser biso na somme moko bien. Bazo ba $400. $400 ils ont prime d'encouragement. 400 ba pesa kibino. $400 pe batunyo sauté. Pe batunyo sauté. Zela. Pe batunyo sauté ba pesa biso batunyo sauté. Zela, c'est-à-dire bovanda ki jour moko boye ba pesa bino $400. Babengi biso to vandi ka babengi biso. Banani na benga bino. Na provincial. Babengi biso ba mama aboya. Botika pe kwa mbrie ngai. Na lingi na yeba ye mutazoloba. So boni bo compléter mutu muso akoloba. Na lobi boye. Ntango bino bovandi olobi provincial eza nani? Provincial ezali nani? Agriculture. Ministère agriculture mais à province. Abengi bino. Abengi biso. To vandi ka boto ka boya. To keita to kewana bazo pesa ba $400. To zombongo wana sans document. Sans caméra. Sans que boye ba promé yani. Ba expliquer bino raison te. Ka bongo ba pesa document sans caméra. Babimisi mbongo bapesi. Ta bapesi mabina biso mbongo yo. Bosoma gani bo avance bosala activité na bino. Ta bapesi biso montambu. Ministre provincial agriculture a bien bino. Woni komona Magloire Kabemba. Bazokende. Donc ekomi boye. Atete za cabinet na ye. Sikoyo, tangu sikoyo maburumesa yo koyoka. Abi comment beaucoup pesa batunanga mbonga kolo komini na ebité à suspendre na paiement wana. Etika la pe bongo ti lelo eyeba na position te. Eloko ni to eko arriver sikoyo. La nani gila wana soki mo uteke umbu. Alobi na biso boko mona d'ici vendredi bo veta gazon. Gila zanani. Mo umbu. Eza chef coutumier. Kwa zote ka banda. Zela papa na uzana besoin na oui. Alobi na biso ye teke umbu na gila. Kuna zwaka d'hectares. A commis ici c'est notre limite. La loi c'est la loi. Ni le au-dessus de la loi. A commis bon on a mis na. Et lui ko ba kasuki wana. Et si libongo le vendredi ayesu ba ko tole bakaz kuna lundi ba beti bakaz mutu asoma ka ya betanga mutu asoma ka ya betanga abi bo beta te mais soki to komi vendredi ba tole awate bo katanga liboko to moni en peluche tant to komi mardi to moni ba nini ba ndiko kota ba ndiko kota to ebi ke soma ba sala côté de ville koya donc commission nyon se vandaka ata to tangi mingi te to zapi na makamna mutu musala o papa sala ma butu balobi de 1h à 4h 1h à 4h c'est comme le pango yo somi na va normal pourquoi zo to ngona butu très bien. Et alors moi so yo bali na mbongo po tambo na ko motala bato na baba ko la kimia papa yaka Zela ministre mama satangaki ministre affaires foncières arewane salama yem tapesa bango tike arewane salami le 15 salami le 15 février 2020 arewana salami le 15 février 2020 OK na obenga ye na obenga min mama bo se rassurer na zo benga ministre na obenga ministre awa kana kota na mutu kana oswa na ye otoyo kapeli kamona est-ce que yebi yango to yebi yango to soka yebi yango te bato wana baza ko sala parce que ministre akoza la pe innocent oyebi na moko na biso des ordres des mingi et koza la pe mutu muso asali penda document ba signer pe na koma ministre pas yebi eloko te ministre na bozolo balolendo molendo sa ngana yebi personnellement mais awa ngana koyeba te soki asinyaki to asinyaki te biso to ko benga ye akoyebisa biso soki arrêté wana yebi yango to yebi yango le 15 février 2020 soka yebi yango to yebi nini to koloba soki pa yebi yango te to yebi pe nini to koloba mais to ko tuna moto po ata moto lingo boma ye fo tuna nano aloba tali loba suka to ko tuna ye yo lobi ke chef coutumier moko akotele bino awa yende a clôturer azwa soki ba mettre kuna do yende moto asolola ka awa azal kwa mwa nzambe abo chef coutumier wana azali asalaka kuna ikateka betandi wana nyonso ya cimetière nyonso oyo ani mabele na nde ya ye mabele na ye azola yango wapi ayibi te yo ndo kotuna ye moko okuta na ye azalaka pe wana ndenge azali akufa te soki aza sikoyo na minute oyo ayibi te soki azali soki aza tokuta na ye oui sikoyo olobiaki na mosika ake ye aza na pouvoir
ya lobi ke ye awa etandi oyo un président république a jamais à défendre ye muta ko se défendre ngo président mabele a coutume na bango awa legi na président de la république oui na pêche président république ata chef akolo bana été po yende mabele na bango président koma Félix oui Félix yende muta ko défendre auto ba tipamba pana ye yanga zo tina ba tubasani ba clôturer tolo très bien na comprendre mais c'est maman ya kanana na sepelier na zo fiancé na ngai namoni yaka hotel mama eza mois de mars ngala luli mingi yende fiancé na ngai mama pasi na yo tala kamera lobela leta ko ye mukonzi ya mboka za komona bakonzi mususu pe baza kotala yo olobi nini na lobi bo place oyo ya place ya leta biso tozana mikanda na biso ekoka bo sikoyo ndenge ayaka kosala mobulu bakatelaki ye kuna ye nani ye gile oyo aza kobenga ye mokoma bele oyo azotia mobulu oyo bakatelaki ye kuna balobi asuka kaka wana bo sikoyo atiki kuna aye kokoma efuzi epai nde azosala bopona nini bamama bazokobokola bana awa tozona pasi na mboka na biso mbongo eza te bosikoyo alingi bamama babima bamama bakotangisa bana ndenge nini bakolesa bango ndenge nini maladi bakokende na hopitale ndenge nini oyo azosala wana nde tolingi mokonzi ya mboka atelema alobela ye pamba te ye mokonzi na mboka ye nde alobaki na biso tovanda kaka awa mokolo tokolinga tobimisa bino tokobenga bino pembeni na biso tosololi tozwi bino topesi bino dere bokei lopango nini oyo soko ozofutela bapesa opela vite baye kaka batie kaka eloko bima siko bakomi koyebisa bino deya bobima bakobenga na ndenge batie ndenge oyo bakomi kosala tole boye soki basilisi yango mobimba kokota lisusu te bazwa bapolisier batie yo olingi kokota bo pesa mbongo sala bokokota te bokota lisusu te mama yaka yo mpe yaka kolo yaka oui mama nalingi boye nalingi mutu moko aloba na Chiluba mutu moko aloba na Swahili mutu moko aloba na Kikongo na Kitetela moto nyonso na Kitetela bon loba na Kite yo loba message na Kitetela tokei tekolongondo kamato tekolonomba le mama Denise ayende akambo asala malane chopo di sire naka gouvernement botomi atwane aokoke sala locho wa osala la yani mais voyez ko tato limula 0h 4h ko voshigie te ko mena pa chopo di limokina naka moye weko ayende naka te ko sala limo wa mindo naka jardin eko mindo ayende mais te ko lo nyango efula dikambo ateni kanga ndoko wanji gouvernement kaki Magloire Kabemba akaenjo tenda Magloire akatela wa semence akatosha wa rosoir dango check kaki eteko konga gouvernement kaki ngobila ndela o akitelane enyi olimo wa sala so na ke kokolo taka sala ka salongo la ngobila kaye akatenyi naka akikolo tingo tote nyotombe likamye ko sala mindo akanyena ngene ta kombe otadingo kake kaboto sala chocho teko wa congolais. Très bien, merci beaucoup. Alors maman alinga lo banaki Congo yaka mama ngala zape mwa mutetela ti nazaka pe mwa mutetela pana bino kolobaka moya sango ya kona nzambe anyo chokole omonike na yebi muluba zate akozala bazali nalobi muluba zate Kongo yo nde mukongo toke mono nkudi diva fulukiki mama bika mama bika kasi akala mwana fioti nsansuki divava nkudi divava takala kuiza bilanga ye bokilo dia nkudi divava mwana fioti nguti divava bana bamba kudi divava ya salamona gile kanti wun tuzimona gile wizi dimu politika bilanga tuyantikidi sala yani mbazimbazi kitu kidi muntu a brick yantikidi bula brick kyongo misio mya iza yani myambi udamda kutuvanga mambi kanti tuzolele munafulu ketwa vonda gile mfumu avata keza kutukabula kadi kulufua ututakwena tuzolele utufati vonda muntu kutu sidi muntu kafudede muleki sa muntu
fuma vataka kulumuka ngobila kizazenga mambo mama kadi ngobila zendio betu fafatu tusalanga salongo kutumonanga mbewa kutuvana kala mbongo ndio ba mama lunua malavu ubweke takutuyambula mumoko mamundu kena kutusalanga mama mbilai idinavo vokazolele kutavonda bantu saveka kulumuka munzaki yani ngudi eto wa mfumu wa vata tumfidi di message ngudi ya beto kavwandi kakavana kitikina kitikina dele kikalanga mbazi mbazi sikeni ubeto butu kuba vota twafwanga kaka mumama mbilai katuna salaire katuna mayakala mamboteko banda bena yetu fo batangi vai fataki nzo vai futila maronto vai sadila ngina sala kindu mandu kikamono idina ntele kwa mfumo vata kabaka solution mu immédiat kyo tulwaka kya lendi gile fokina batata batate Kikongo oyebi mama oye mois de mars oye bato babota Yesu oye bato babota ba président oye mama wana lobi Kikongo nawe pa lobaki kitetela minoko na biso eleki français toteka minoko na biso oki mama soki na lobaki aloba na français ya kokoma na makambo ebele metango azoloba penza batata batate bamama lupangu lute mbongo tuka bino moko bakofutula matondo balobaka bongo bon nalingi nazwa mama moko mama yaka te moto mosusu akoza moluba makokoloba te monoko mosusu moto azali awa exercice boloba na minoko ya mboka mpo message kaka ekoma soki mpe baluba bazali te to baswahili bandeko bazoloba baza te likambo mpe eza te oyo bolobi na lingala bato nyonso bakoyoka oyo mpe bandeko balobi na tetela balobi na kikongo bato mpe bakoyoka congolais nyonso ezala oza moluba okoki koyeba kikongo okoki koyeba kitetela oyeba baswahili oyo mpe aza moswahili akoki koyeba mpo eza nyonso minoko ya mboka na biso monoko moko eleki ya baninga eza te nalingi nayebisa bino boye ngai nazali journaliste ya investigation nalandaka makambo penza na kati nasukaka na nzela te cimetière oyo ezali motolo ya mboka na biso mpona nini nabengi yango motolo mpo bakoko na biso bakundama awa batata na biso bakundama awa bagénération oyo ya biso ya milai ekundami awa donc lisolo ya Congo soki tokobeta yango tokokobeta yango te sanke tobeta lisolo ya awa pamba te mitsopo na biso ya bato ebele eza kokundama awa donc na bamboka nyonso ya bapaya mboko mobeko ezali mboko bato batanga mboko bato baza ba honnête mboko mitu esalaka bato bazaka lokwa banyama te cimetière batekaka yango te baprotégeaka cimetière c'est-à-dire ndenge tozali boy ndenge tozali boy soki tokomi na 50 ans moto ya suka oyo bakundi moto ya suka do babandi kokunda bato ebembe ya suka batiaki na mabele soki ekokisi 50 ans bakoki ko détruire cimetière bakoki ko détruire yango soki l'état linga zwa mabele po asala eloko mosusu wana ezwa mokwana ya l'état akoki pe kosala yango je pense que je suis dans le vrai à moins que nazala eloko mosusu bino ndenge bozali awa wana naza ko sensibiliser bino nayoki mama alobi ke bozali awa titre précaire c'est-à-dire bovandaki en attendant bozosala bino misala boyebi ke ntango nyonso l'état akoki pe kolongola bino mais akolongola bino na brusquement te ntango akoya alobi bana na ngai mikolo ekoza sanza bisa toto mine na kolongola bino boluka mwa besika me nalingi bokende pamba te bokamata mwa boye bino boluka ata Yesu na Bible boyebi ke Yesu akutani na moto azaki milimo mabe babenga ye fu ya Gadara ntango Yesu akutani na ye moto wana alobi na Yesu abibo ngai na ndimi wana bademo bazoba bito ndimi kobima me yebisa biso tokozala wapi Yesu abibo bima bite to ndimi me olukela biso nde esika Yesu atindi bango na bangulu soki Yesu ayoki libondeli ya démon azweli démon esika kovanda bongo l'état kozala incapable akoyoka libondeli na bino soki Yesu apesi yano na démon c'est que bango pe fu bazwela bino esika ya kovanda donc pona koteka awa soki l'état ye moko alingi asala misala l'état akoki kosala yango mais toza kosenga na l'état na mois de mars l'état azwa makasi ya kobengana bino te po d'abord eza sanza ya bamama
et puis soki likanisi ya koteka ezali ke l'État akamati eloko yango alinga sala eloko mosusu l'État kovandisa commission na bino na sepeli mpo boza organiser akobenga ba représentant na bino bokosala mwa réunion bokosolola kosolola sima kosolola wana bakosala liste ya batu boni boza na bango misolo yango ekozala boni bakopesa bino lokwa mwa subvention bakobenga bino mpo bokende na kimia bino mpe bokozana esengo bolobi l'État azoconsidere biso alingaka longola biso papa azalaka nde boye eza lokolo opekisi mwana ndako kolataka su pantalon te somba mpe bajipe mpo soki osombi bajipe te mwana kolataka pantalon mpo aza na eloko mosusu te donc oyo wana nga nazali d'accord na bino nazolaka bino na motema na nga mobimba nakotya énergie nyonso pour que ata kolongwa na bino awa esalama na ndenge elongo bani babenga na bino te lokwa bambwa esangama pena ndenge elongo bani wana nazolaka bino ke nakosala yango lokola molobeli na bino lokola mopanzi sango ya malamu nakosala yango wana ya liboso me ya mibale nalingi naloba na l'État na miso na bino cimetière ezali place na lobby historique. Je m'adresse maintenant au chef de l'État, nazo adressé na ba ministre et puis na ba tonyonso. J'aurais appris à l'époque na yebi ba tentative ebele salama ya koteka awa. Entre autres Shoprite ayaki kosomba esika o tango Joseph Kabila fut président de la République. Mais Joseph Kabila aboyaka yango. Selon les informations à ma possession, aboyaka yango était kamate. C'est-à-dire awa étranger moko akoko ya kosomba awa te. Soki l'État lingi asale le sika oyo loba l'État ye moko asale la yango. Makoki kopesa yango na motote. Na mboka nini na France, na Belgique, na Allemagne, na Chine, na Japon, na Côte d'Ivoire. Mboka nini ata na Afrique du Sud biso to voyageaka. Yo kendo kuta cimetière eza histoire ya batu. Étranger que de kosomba yango esala makate. Na vérifier ba information on a ba instance nyonso. À part ministre des Affaires foncières na bengi été. Mais je vais l'appeler tout de suite avant de faire une émission pour que yé pape sanga makantinaye si l'on sait quelque chose par rapport à biloko. Na yo kiboy. Et sika oyo ba tekeli yango ba libanais. Information oyo nga na yoki. Na ko vérifier yango mais yango d'abord na yoki ya liboso. Balobi ba tekeli libanais. Libanais wana tala lokuta na ndenga akosi. Akosi ke tango bakoya bazo sala maison moko bazo benga ngonini. Boyebi kombo? Wana Soficom des sociétés bazo ba bakosala. Palais de la Nation te. Conseil d'État. Balobi ke bazo sala Conseil d'État. Conseil d'État ngo bapesi yango kombo Etienne Tshisekedi. Donc, bayebi ke soki batie kombo ya mokonzi, papa ya mokonzi oyo aza actuel et koki ko flatter pouvoir ezali en place. Donc on demande ndenge bakendanga likambo. Eza lokola moto mo boyoka na yete mais apesi yondoi. Donc même pour finga yo komi kotala mwana bozana yo apesa yondoi. Ozoka ndenge bazo sala. Eza mayele mabe. Balibane na mboka na biso musala baza ko sala yangwana. Toza na besoin ya bato libanda ba ko sala misala mais sengeli bato sa mobeko ya mboka na biso. Na yoki ke bateke sika oyo batekeli yango libanais, balibane wana po siko ba yiba mayele ya pouvoir en place bakosi bango balobi ke tokosala conseil d'état batiango kombo Etienne Tshisekedi. Nzoka bakosala ngo ka parti mukie. Parti o etikali libanais azotonga ba appartement na ye, bato ba bandovanda. Ndenge basala cité Oasis, ndenge pe balingi basala awa. Mais ngana za kotuna. Soki toke na contexte ya cité Oasis wana. Ndako moko za 1600, 1800, $2000 pona kovanda. Bongo soki cité wana salami ngana yo to kovanda sika wana te bongo eza likolo. Oyo mboka ya ndenge nini? Population azotikala na moustiquaire. Ba konzine bazotambola na jeep. Yo za mokonzi, poza la mokonzi fo opesa yano na bosenga ya bato na yo bango bavotaki yo. Tala misère oyo peuple azana ngolelo. Soki ba mama ndunda te tokosuka wapi po likolo na bino nde tozolia oyo do to benga kapena bio esengeli ba batela eloko ezala malamu pona bino ngana yoki pasi mais je vais continuer à faire des investigations pour na la mise à faire foncière pour bato lokola ba kosi na kombo ya ministre affaires foncières soki eza ya solo soki beza ya lukuta je ne sais pas mais je vais d'abord vérifier ça tout à l'heure tokotala yango après awa soki ministre akopesa biso version de fait na ye soki ayebi yango ndenge bino bolobi ezali ya le 15 février 2020 arrêté wana oyo bango arewana yango wana nde tokosala alors na lingi nyonso elekana malamu mais l'état fungola misu Félix Tshisekedi président de la République fungola misu ba ministre bo fungola misu bozo teka mabele na niveau tokoma jour moko to la mukana tongo Kongola kozanga ne sika kovanda ba payande bato bakozwa mboko nyonso lelo soki okoti na ville
Balibanais, ba hôtel nyonso presque za Balibanais. Soko okei ba supermarché za Balibanais. Soko okei na ba boîte de nuit za Balibanais. Na maya komela ya Balibanais. Kongola tikali na nini? Sikoyo na ba cimetière zaki ya biso bozwi yango. Eloko etikali awa tokozonga lokwa na ta ya Zanzibar. Bo bandovanda bo bateka déjà bino boyebite yo mutume Libanais moko sa somba yo azaka na Liba yo yebite. Bo fongola miso. Bino pe sengeli bo fongola miso. Bo fongola miso, bo fongola miso. Makambo ezalaka boyete. Tala na espace so ki musolo elaki salite. Tala na musolo to sala penza bonde to olona na bandaku wana. Bandaku wana eza na kata bilanga. Soki toke na yo kuna biso bato bilanga to komi ba locataire na epa ya mukolo lupango. Mukolo lupango azwinda kuna ye a clôturer yo zaki mama maréchaux za ko sala wana okomi locataire na ye okomi ko futa ye 5000 fois na mukala. Mais nous surtout point ezaki cimetière. Cimetière qui na place Kabwana quitté. Mais le lorsque cimetière comme il divisé. Ba o ba ta banki o ba bi ba kozwa katikati. Ba mususu ba lobi ba kozwa katikati. C'est venu pe kuna asomba ki. C'est venu pas asomba. Ah, nani? C'est venu. Willy Bakonga. Ministre asomba ki 5 parcelles pa kotonga epe. Siko biso ba pauvre. Maraîcher on est au sala. To kende wati. Na biso ba bongi bazala bakuluna biso nde bana so babongi bazala ba boy bana so bazala ba cordonnier bana so bazala teki mai biso to ko bimisa ba ministre té. Très bien. Tozo tangisa bana après un jour tozo appelle wato kokunda biso. Très bien. Kaka Croix Rouge akunda biso kaka. Très bien. To bana so ko sa wato mbongo té. Félix afungola miso. Merci. Afungola miso ba ko sa afungola miso. Papa lo ba ki le peuple d'abord. Mais peuple ngo souffrir. Donc on voter bango lisous. Très bien. Alors ba maman balelaka na koyemba ezaka boyete. Bazo yo menacer ngai ba kopesa ngai mbongo. Banda tongo bazo lukisa ngai ba pesa ngai mbongo. Chef coutumier pai conservateur pai. Tokende poto négocier to négocier ba likamu. Nga kolo mabele. Bomoni bolimbisa. Boyoki ndenge mama azoloba. Oyo mboka ya ndenge nini? Sadi lokola mama oyo aboyi corruption, suka boba no menacer na vie na ye. Kaka po aboyi kozwa kanyaka. Mama kobanga te. Ndenge place tozalia wa toza na cimetière bato bakunda mawa. Bakoko na yo bibembe soke yo kaka bazo yoka. Nzambe pe ya lola aza komona. Soki ya solo. Bato wana bazoluka ba tungisa vie na yo pona corruption. Yo boyi kozwa yango pozo défendre patrie. Ozo défendre cause ya bato nyonso. Na lobi no boye. Moto nyonso aza congolais, to aza étranger. Oyo akoluka corrompre yo na makasi pour que yo trahir mboka na yo. Nzambe oyo alola kela likolo na mabele aza capable ya kosilisa moto wana pourquoi pas koboma ye. Nzamba ko boma pe babundaka na nzambe te. Nzamba yo ki se soni abima na miso ya batu musala na ye esila. Bobanga te nga na solo na ministre na kena note. Amen. Nazo solo na ministre pe naza koya. Sikoyo kaka. Bozela. Na lingi na visiter terrain en même temps nazo benga mais ndenge to ko visiter na lingi na yoka ba mama baza ko lela mais ya koyemba. Bozela nazwa il faut pesa nga moko eza mibale hein. Eza mibale. Bo pesa nga moko nazwa. Eza mibale boy. Ah. Bo lukela nga bo pesa nga moko. Zala na ba mama nazwa téléphone. Na okanga na Ataba 17 pour tourner Israël.
Ça va? Yo Vandaka. Le Vandaka. Le haut n'y a pas de cimetière. Donc, donc, ndenge place au toza awa, toza na kati ya cimetière. Toza na kati ya cimetière. Kati na cimetière. Voilà. Parce que koto nyonso bateka déjà. Bateka ngo, monde batonga kawa. District bat ba katala ka ndinga ba otonga, bat ba ebité. Oko sutuka ba eloko liboso basala ngeza ba clôture. A clôture a porta munene. E vana ndengo na tanga banda otonga momo na ndako wana. Exactement. Donc, et comme quartier Mobimba. Quartier Mobimba. Tout un quartier. Tu vois, c'est-à-dire, ah, bah, tu es là. Ah, c'est pas côté. On a avenue Guilin. Avenue Guilin. Il y a chef Kende le bosso. Avenue Guilin. À l'équipe, même Kabila et Félix. Bandeko moni batelemi kuna zoomé bango na filmer bango na ko bangelo te zoomé bango atelemi bato wana omoni batelemi bango ne baza ba complice ya moto ya zoteka ba benga Guilin. Très bien. Très bien. Avenue Guilin bandu. Avenue Otozali anda Avenue Guilin. Nalingaki na attirer attention na bino bato ozolanda biso bakondi ya mboka place Pozali. Omoni awa nyonso nde tozala liboso na biso na sim liboso na ngambe na sima na bino eza église kimbangiste. OK. Wana eza concession eyebani ezaka déjà depuis kala pona ba kimbangiste. OK. Limite ezalaki nde cimetière. OK. Alors koto nyonso de bozomona bobanda koyo kokanisa toza na quartier Bovan toza na RTNC. Toza na kati ya cimetière ya Kasavubu. Mais siko awa bato bateki yango. Nani ateki yango un monsieur qu'on appelle Guilin. Azo se réclamer Zela. Azo se réclamer awa lokola azali mwana chef coutumier baonde bakolo mabele baumbu. Alors tala quartier Mobimba yango déjà baza kotongawa. Est-ce que l'État bénéficie quelque chose? Point d'interrogation. Est-ce que les individus mutazoli yango? Point d'interrogation. Nani azo teka exactement? Na bénédiction ya nani nde sika place au moni tozali awa. Na kotina ba mamo nyonso na kati. Ba mamo balobi baza prêtre ya kobima na bango. Ba yebaka ki kovanda ba kovanda tili wate ba okende na bango. Mais l'État pe soka linga longola bango, préavis ekozala ba sololi ba okende na bango. Mais question musu ezali hormis makamba ba mama oyo eza nango penza dossier makasi te. Mais na koto tozolo balikambo akoteka mabele ya l'État. O batekeli yango ba individu tala lokola awa bato batongi déjà bandako na bango. Alors sikoyo apa likambo akoteka awa lelo dossier ya Soficom na wuti kozwa ministre sikao nazo kende kokuta na ministre na bureau na ye parce que
na tuni soki dossier yango bayebi yango oui ministre ayebi eza dossier à Sofico mais kati ya dossier à lobi yango te na lingi na suka nango na téléphone te fonga imoko na koma sur place na tuna ye arrêter na vérifier mikanda nyonso pona ye beloko nini na ko conclure par rapport à enquête to ça na bino mais déjà on a talia wa esalinga passe pona cimetière tala bandako tala batunde bazo vendre non 50 ans ekoki na noté mais tala batundenge baza ba occuper na bango bato azo meladiamba basali na bango ba place wenzeza na kati ya cimetière vie normale bato amite mamabe bakomi pe kokota na buta koyiba bato biloko koya kobata mao bakuluna bakomi koya basi ya ndumba bazosa na bar peza awakala kati ya cimetière pembeni batie na boîte na bar kosko mboka ngonga na ibite na hotel bakonga pa sombi Willy Bakonga ministre EPSP c'est quoi 5 parcelles. Oui, ministre Bakonga, c'est confirmé. C'est confirmé. Pour acheter école naïe. Acheter école naïe, c'est vigné. Bah c'est vigné. On a place poubelle, on a place poubelle les alliés. Est-ce que c'est Willy Bakonga? Il y a une place où. Pour être la goudron et permettre à la classe Bakota bien. Donc, l'État doit intervenir en urgence pour que ça pôle na likambo. Vraiment, nous avons un chef de l'État, nous avons un ministre des Affaires foncières, nous avons un gouverneur de la ville, nous avons un premier ministre, nous avons un likambo, bourgmestre, pour tout le monde, pôle ni neza na kati likambo. Ngana la kibino parce que le ministre a pris un rendez-vous sikao. Il faut que bâtir pas ministre des Affaires foncières pour na yeba dossier en ouest yebi yango to ba conseiller. Ceux qui a yebi yango ba pesa biso explication ngana yeba clair. Pour ngana zonga ta lobby to lundi na ko yebisa bino te na kutala na ministre to ti ata lundi. Na kuta na ministre soka yebisa ngana ko lobana bino to ya solo bateki tala mukanda yango. Te bateki te ba conseiller ministre sengeli to sala boy. Ngana ko zonga ko yebisa bino la lundi na la kibino ke na ko zonga. Mais na ko zonga ni na 12h 13h et aux ala na tongo te pona aux en émission mso na tongo. Donc nazo ke nesko kuta na ministre et puis na ko zonga. En attendant boza la kimia ba continuons so esengeli ba likambo nga nazo alerter bango pour que ba kondi ba bango kimia ezala mabe moko komela binote bozonga nanu ko sala la misala na bino siko ba continuer ko sala misala lokola bolobi ke batola ba yaka na butu nga na koya awa pe na butu naza musika te naza quelque part awa na koya awa lelo funala la tana kasavo bo pour que na 3h ngai moko na kotala solo so ba beta yango na butu wane ko sala sabiso na makambo susu en attendant kimia ezala bo éviter mobulu bakonzi mboka bakoyoka bakopesa kimia na likambo bo banga pe eloko pe te mboko oyo moto akobangisa moninga aza te moto abangisa bino te même ye Willy Bakonga tokobenga ye totuna ye soki asombi awo akomi ministre lelo mauta kozala si azalaki na mosala te azalaki somene bapesi ye nde confiance donc kobanga tokotuna ye ndunda ezalaka na ndako ya mutu nyonso même pas ya président ndunda eliamaka ezala epai ya pape na ndako na ye ndunda eliamaka yango moninga na ye mpo na bino basi ya ndunda alors misa ya lelo ekomi na suka sikoyo nde tosisaka misa totombaka maboko te tosilisa sikoyo alors bopamboli ngai bopamboli mpe sango te ndeko moko ayembaki awa nzembo moko ya alobaki nanga soki naumela wapi merci beaucoup. Biso nde toza awa. Kombo na nani? Ngai kombo na nga Mampuya. Naza prince. Ça dit Mokitani ya chef coutumier. Oui. Très bien. Biso awa nde tozali awa. Toza ba ressortissant ya ville province ya Kinshasa. Dokola ba umbu. Oui. Okay. Toza ba kolo Kinshasa. Place nyonso tout espace vert ezali, toza na droit koya ko réclamer. O iza ba droit na biso. Na esika wana. Tanke toza ba toto. Biso nde tozali awa koko na biso. Grand chef coutumier Lingwala. Azalaka na RTNC na Lingwala. Koko na biso nde ateki Lingwala wana. Koko na biso nde abandaki kokunda ba ancêtre na biso na esika oyo eza RTNC. Koko na biso Mobutu ayaki ayiko senga ba droit apesi ba droit na ye esika ya koko na ngai mikande ezali a reconnaître ki koko na nga po ayebi ke no yaza autochtone na esika wana ne lelo basala alo na alo lelo koma RTNC. Koko na biso aye na bandal
aye na kankokolo koko na biso aye na kankokolo baye ko solliciter support na esika wana pa Mobutu koko na biso a cédé esika wana apesi Mobutu esika wana ba mikande ezali ba droit ezali ti koko na biso aye kolemba aye kokufa so ke na sima église aseka na sima derrière wana bakunda koko na biso grand chef Coutumier Lingwala na esika wana na Pumbude na Bandana. Nous ne sommes pas tous athées que non batu moko boye to groupe moko boye to ba mania moko boye to ba frapper moko boye potoya to kota na ndenga moyibi potoyiba te to kotsa ki mikanda na biso na l'état akabola ke sika tango l'état a pensé sika o biso pe to ekosenga l'état pe a ko reconnaître biso na ba droit o tozana nde l'état a bakiseli biso mabele Kobanda na point place l'état pesi biso 75 mètres nous en ba document nyonso oyo esengeli oyo ministère affaires foncières yene mtapesi depuis année tozali awa kimbuta buki biso nano 4 mais tellement tozana droit tozaba autochtone toza bato yo esengeli ba réclamer ba droit na bango nde omoni toza kaka ndenge pe l'état panze sika yo ndenge pe lokwa tozana droit na biso ne to landi ale l'état pesi biso kuna nyonso moni kuna biso te l'état côté kuna bino limite na bino eza tosuki na 75 mètres na cheki liboso yokana eza bamama eloko moko bamama baokomprendre te biso nde tozali awa tokoki koloba boye olanda kosalaka boye pe biso nde toza awa tokoki koloba tosuki awa mpe lobi tochange eza mboka na biso toza na place okende te lelo nzamba ye to président de la république aye alobi ke non mutu nyonso tu azonga na village natal na ye biso tozonga te biso toza place okende toza mabele na biso toza baautochtone toza baressortissant ya ville ya province relation s'il vous plaît s'il vous plaît relation na yo eza nini na Guilain relation na nga ezali nga naza mwana na ye yo za mwana ya Guilain ya liboso oui OK sikoyo yo nde ozali mwana ya Guilain oyo bazolobaka atekaka awa te Guilain atekaka te bongisa nga Joana nazoloba no ndenge bango balobi ke Guilain ateki yo nde okobongisa bato wana oyo bazolobaka no Guilain atekaka nana okamo bona ngena tuno keso na kati ya ndako na ye télévision na ye ngai na longo na ndako na nga na ke na suite télévision na teki yango nalingi na tuno question moko olobi koto nyonso bapesi bino po eza mabele na bino 75 mètres esuka na pano wana bato nyonso batongi bandako wana bazaka bato ya famille na bino bato ya famille pe baza na bato mosusu pe toteki baza ça c'est quoi ça c'est-à-dire oui olobi na nga ba famille bazali na bato pe bateki o bazangaki makoki batekaki bazali voilà yango na yebi soki bato bateki c'est-à-dire ko boya te manga mona lobaki ne bazali oui mais il faut bongisa na tout droit il faut que eloko ne eloko chango ne tolobi na yoka eloko moko peut-être il fallait interpréter azala tolobi ka eloko moko tango na tuni te tango nga na tuni yo yoka tango na tuni yo ke bino bato bozoteka lobi bino bozoteka te na tuni yo bato baovanda awa na baplace oyo batongi bandako ezaka bamembre ya famille bisinga oui bamembre ya famille bazali na bato mosusu mpe boteki eza boye seke tolobi eloko moko tika topusana na tuni yo sikoyo mpo olobi bamembre ya famille bazali toyoki awa Gentini Ngobila na nani Willy Bakonga surtout le roi Willy Bakonga asombi 5 parcelles awa bopesi yango na titre nini na titre ya moto ya famille to bopesi lokola moto ayeko senga bino mabele mais nga na kokamwa mingi bozoyoka kaka maloba na monoko et puis bino botangi ba classe mingi soki nga nazaki bino
na kolingana no na mona mokanda oyo ezolakisa keno batie gentini to batie soki motu bozoloba wana mais lokola mokanda eza te maloba est-ce que banga na yebi ponga na tangi mingi te na yebi keno les paroles s'envolent mais les écritures restent oyo zolanda no maloba o bazoloba po oyo tchangora na mutu na yo na ko regretter tant on a tuni aux questions elingi koloba bango baza na droit koloba ndenge yo poza na droit koloba oui bato liboso na kuta nango za bango ba pesi maloba na bango yango nde droit na bango tant on a tuni aux questions c'est que na pesi yo pe droit na yo yo komona te bango ba lobi eza mabe o ndo lobi eza malamu po ndenge yo bango yo zo boya bango nde bango pe bako boya yo ngai nde mutu na kosala musala na kotala nga habité elobeli ya o na oyo mutu akoza na raison mutu akoza na tort yo ko pesa ba moyen de défense na yo nga na tuni opesa nga information makamwa mikanda eza processus nga na kolandela na d'investigation makama mikanda na kolandela on azoke na minute okuta na ministre affaires foncières na kozwa mikanda na koyeba na kati document donc dossier nyonso atabino bopesi ba information te à un certain niveau na koyeba na ngai makama nyonso ndenge ezali elo moyo kokimea te na lingena tuna yo question na bandeli yango Willy Bakonga awa azana concession ya combien de places au yazui bopesi yango na titre ndeko na bino to bopesi lokola moto ya kiosenga bino botekeli na yebi Willy Bakonga te mbabilo kozoyebisa wana ya Willy Bakonga kutane te na yebi ete wana eza maloba soki no bokutanisa ngana bokutanisa ye oza posa kutana obila pe bopesa ye mabele te nani apesa ye mabele te nazo tuna yo yo lobi bon lokola ndenge pe oti koloba awa ke non yo kokende ko vérifier ozokende kokutana na kolinga pe kepa Argentine à l'action mukando ba chef coutumier bapesa ki balobi ke bateki awa na kati awa bateki société moko Soficom c'est là ba information tozwi bino lokola bakolo mabele likambo eko sala mate so bino bozana information te na moni bazo clôturer cimetière batie batole ya rouge o koyebisanga te ke boyebi ya côté sengeli boyeba eloko nini ezo salama ata na information bino il faut boyeba ata bino bato bopesi te soki l'état mutapesi mais bino lokwa bakolo mabele sengeli boyeba dossier wana eza nini en tout cas merci beaucoup na motuno tuni pour na pe ba mama ba comprendre eloko nini oyo ezali place oyo biso awa toza na 75 mètres à pesi biso wana solo ba ke soki na place wana oyo kuna bandozongele loko moko te nayebi musana na osala 75 esi esukaki ya bino côté kuna eza na maboko ya l'état boye te en dehors ya 75 eza l'état yango na tuni nga na ndimi déjà na minute elingi kolobake ndenge tokati ndelo eza bino kuna eza l'état mais soki babomi moto place wana te eza lopango na ote yo koza na information bi tovalalaki na 4 heures toyoki masasi moko ebeti ya babomi moto koyeba te aza voisin na yo yango na tuni yo batolo wana bazo clôturer yango mpona nini selon information yo oza nango bon en tout cas wana na kosepela bozwa micro po yo oza journaliste d'information ke na micro na otipla bato wana bazobeta batol ozolanda batona babeta ngo na bato wana baobeta batol oke otamosi micro pa na bango po ba mama baolinga bake babuka anga rwana ba policier bazo empêcher bango so totali bien na kati ba policier eza l'état policier eza liboma te po aya kaka di ba mama bolongwa te ozolanda place wana l'état nda yebi bino boyebi te biso toyebi ka esika o biso tozali à 75 mètres nazalaki na besoin na yeba tozali ba autochtone awa na kati ya centre ya Kinshasa nalingaki na yeba lokolo lobi ke bino bozala 75 mètres côté kuna etali bino te ke likambo wana pe boyebi yango te po meza tenga na kosala msala information soko kozali su na posa okozwa numéro soki kozala na plateau bengi na koya sipo na ko faire voir bato bino nde bokamata numéro na ngai bokopesa bato nyonso akozwa numéro na ngai eza ya kobomba te na numéro nanga po menace ko zala boza na facilité ko ben 081 bino bolobaki notre limite bokomati na notez bien notre limite 355 na pesa bino réponse wana 26 32 mama biso nde papa mama bilana ndeko na yamo ndeko moneza kangile ngobilande ngobila wa ya ngobila wa ya gouverneur te ngobila nde ndeko na ekomene gile ngobila le gouverneur te OK très bien mama biso nde tozali awa oza village na biso village tokolanda eza ya biso po toza ba ressortissant ya ville ya province ya Kinshasa
donc toza na droit ata place eza moke tokolanda ata tolobi tosuki awa tokosa na biso tokolanda kaka mpo bakoko na biso nde